En toi j'ai mis ma vie. Zambe apambola bino bino sozwami na quartier kuna ya Mbaka. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. J'ai confiance en toi et j'ai la foi en toi. Mon espérance en toi. En toi j'ai mis ma vie. En toi j'ai mis ma vie. Merci pona mokola lelo pesi biso na pamboli bandeko nyonso bazwi libaku ya kolanda biso bisika nyonso bazwami tika bolingo na yo grâce na yo ekotala bandako bisika nyonso mongongo mubumu neza kolekana tika miracle esalema pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo tobondeli amen. Shalom lisusu bandeko nyonso ya émission na biso né pour vaincre. Tika Zambe ya papa nanga apambola bino bino moto bozwili baku ya kolanda biso na pesi bino bambote na bakartier nyonso bisika bozwami na Ngoyo na Matende na Mbota partout na Luesi Zambe ya Alliance apambola bino moto boza scotché na émission na biso né pour vaincre. Pourquoi lelo tolobi toza ko koba toza ko continuer na thème na biso malamu sur Samson et Zambe apambola bino toko continuer na liloba na Zambe toko tanga mokanda na 1 Samuel chapitre 16 tozui verset 21. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins le saisit et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lia avec des chaînes de reins. Il tourna le meule dans la prison. Cependant ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Bien-aimé, Zambe apambola bino, tolobaki semaine eleki que Samson mission na ye na mokili ezalaki ya kolonga lokola mission na biso zali né pour vaincre ya ministère de délivrance feu du Saint-Esprit. Samson missionné ezalaki ya kolonga parce que à l'époque ba Philistin babandaki ko dominer sur bana Israël. Et sengaki Nzambe apé sa mission na kotinda Samson aya ko délivrer peuple na ye na boumbu ya ba Philistin. Tolobaki que Samson asalaki mission na ye comme il faut esalemaki te aya ko sala mbeba kokutama na mwasi oyo babengi kombo ya Delila. Et Delila a tourmenté Samson ya koloba na ye secret na yo ezali nini. Makasi na yo ezo uta wapi parce que tozo luka to ba secret na yo oza trop fort. Quel est ton secret Samson? Et nalobaki que Samson nyonso azana mission o nzamba tindie na se na mokili par rapport ya ba circonstances, par rapport ya bitumba, par rapport ya makambo nde yango toza ko perdre ba dimension lokola Samson pe a perdaki ba secret na ye epai ya Delila. Nini esalemaki na mokanda na Nzambe? Delila a ko tourmenter Samson 3 fois. Samson kolobeka ka vérité te. Et la dernière fois, Samson ko ibisaye secret nanga ezana suki. Soki rasoir eleki na moto nanga na ko perdre force nanga et na ko koma lokola motonyos. En réalité, Samson azaki lokola motonyos te. En réalité, Samson azaki homme choisi de l'Éternel. Mais soki rasoir eleki na moto na e, Samson akokoma lokola motonyos ako perdre ya force. Et ne yango salemaki tango a pesi secret na Delila bakangiye basinga ba tobolie ba miso ndenge bibeza koloba et Delila zoko yebisa na Samson tala ba Philistin baza pembe na yo ali ko lamuka comme d'habitude pour se défendre mais force na ye Bible lobi Dieu a retiré que déjà epaya Samson aki suna makasité et ba Philistin ba simbie ba tobolie ba miso ba memiye kuna na kati ya Gaza et ba liye maboko Bible zolo ba komi ko tourner meule na kati ya prison. Tant zo tanga signification ya ko tourner meule na kati ya prison eza ko talisa tâche à l'époque au esclave nyonso senye ko sala. Et chaque esclave azali ko tourner meule na kati ya prison. Donc Samson ko sala makam ozaki dignité pona ye. Parce que but ya Samson ezaki ko délivrer mais à se retrouver na kati ya prison à se retrouver mosala ko sala oza destiné pona yete. Et azako tourner meule na kati ya prison à vide moto moya futa azate bato bako respecter Samson nakala
Bato bako banga Samson à l'époque. Bako une habitude ya ko sakana Samson. Bako une habitude ya ko tiola Samson. Même beaucoup de gens se disent que yo Samson. Oya bana ko tourmenter biso. Samson yo bana ko moni sa peuple na Nzambe passe. Yo to simbié. Venez te ko sakana. Bible lobi Samson comment qui jouait et pas ya ba Philistin. Oh. Yo motozo nanga poko lelo. Samson aza moto aza na but na kati ya famille. Samson aza moto aza na destiné na kati ya société. Samson aza moto aza na mission o Nzamba tindiye. Lelo maman ozola nanga partout. Lelo papa ozola nanga na kati ya volant. Lelo za ko retrouver na quelle vie? Parce que lobby ozaki moto, o moto to azo respecter. Lelo kominani parce que ce qui pouvoir au père de loko zaki dignité pour na yo, o komi loko la moto nyonso. Bato nyonso ko sakana na yo. Moto nyonso ko tio maboko terme qu'on profiter parce que au perdre déjà et loko zaki capital na kati na yo. Comme Samson a perdu qui force na ye. Et bah Philistin ba komi ko tourmenter ko sakana Samson. Alors qui pouvait imaginer le roi Samson, l'homme fort, motomuki a sakana à cause ya manque ya ko batela bikila na Nzambe. À cause ya mokili otozali mama. Ezana ba Philistin. Mokili otozali papa. Ezana ba Philistin. Ba Philistin ba kolinga te ba tika yo o jouir tout le temps na Nzamba tshekati na yo. Ba Philistin ba kolinga le tout moment oza komata bango bazo luka ba calcul ba méthode le lengi nini ba ko atteindre yo. Bazo luka ba calcul ba méthode ndenge nini ba ko affaiblir yo le ko pe ba saki na Samson. Ezaka na ote pokwa lelo. Ezaka na ote mama bisiko zola nanga papa. Lelo za ko se retrouver comment? Bible lobi ba memi Samson na Gaza na kata prison. Et bazo tourner meul a comme le col esclave alors ya zaki fort. Alors but ne na mokili zaki pona dominer Samson komi esclave. A komi ko tourner meul na kata Gaza. Nazo ba pena mama moko oza Samson famille. Nazo ba pena papa moko oza Samson famille. Mais lelo est-ce que oza réellement ozo pesa o seigneur ko pesa na famille? Lelo pona ko lia fo ba sunga yo. Lelo pona ozo quelque chose fo senga alors yo zaki muta ko pesa. Force ne ke wapi. Puissance ne ke wapi. Dimension ne ke wapi. Ba Philistin ba si ba koti. Et na moment na zolo ba année 2023, eza né ya ba longi. Eza né ya ba Samson. But ya Samson eza pouvoir o Nzamba tinje na mokili. Yo pe na famille na bino, ozana but o Nzamba tayo. Yo pe na libala wana, ozana but o Nzamba tinda yo. Yo pe na société wana, ozana but o Nzamba tinda yo. Mais le pourquoi ozo sala yango te, c'est parce que ba toboli déjà miso. Oza lié. Oza incapable ya kosala oyo lingi. Moto azana présent. Aza incapable ya kosala oyo lingi. Moto basi ba toboli miso. Aza incapable ya komona makama malamu. C'est pas ton cas? Ozo bela mikolo nyonso na kati ya prison. Bakomi ko imposer yo makam. Okolia eloko oyo lingi te. Tu ne peux jamais te déplacer librement. Ndako no mikolo nyonso, malade na malade. Ba dépense na ba dépense. Ndako komi déjà siégé. Ba zui Samson basi ba tie na Gaza. Il y a des Samson zokanga lelo ozana Gaza. Même au sol aux salawana, c'est oza contrôlé. Parce que na kati ya Gaza tu es contrôlé na ba Philistin. Na kati ya Gaza oza contrôlé mama mutozola nanga. Le pango yo vandi oza contrôlé. Oaki boete. Oaki mosi akolela te Samson. Oaki mobala kolela te Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Delila moko kutamina yo un jour bibelobi. Tango Delila a zui secret à Samson à Lali a bengi un homme ako kata Samson basuki moto moko yaka na vino bebe so vite moto wana yo ebiete bibi pesi biso kombote babika un homme a kati Samson basuki na vina yo pe se peut que moto moko aleka na butu a détruire foyer na yo moto moko aleka na vina yo a détruire élévation na yo moto moko aleka na vina yo a étouffa évolution na yo. Bible après avoir lié Samson, après avoir tobola Samson miso. J'aime la parole de Dieu. Verset 22, cependant ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Bonne nouvelle les ana pourquoi lelo. Bakata ki Samson suki. Ba tobola ki Samson miso na sepela ki na Nzambe. Pourquoi Nzamba taki pouvoir Samson na lokoloté? Pourquoi Nzamba taki pouvoir Samson na lobokoté? Atiaka on a suki pourquoi? Ayebaki atabakati suki lobi suki kobima. Alléluia. Lobi suki kobima.
Yo Samson zola nanga na ndako. Les gens pensent que yo sili. Les gens pensent que vina yo suki. Les longa l'homme de Dieu, le pasteur Boven Babela Jeune Lion. Neko peso makas. Neko loba esilité. Les gens pensent que pour toi c'est fini. Il y a une esilité. Momo bakati Samson suki. Bazo kanisa kaka ndenge bakata suki sika la bongo. Nzoka le to bazo sekai suki zokola. Le to bazo fingaye suki zokola. Le to bazo salate suki zokola. Pourquoi lelo nazo tombo la suki ya motomoko. Oh nzambe tanga pesa ka vision, apesa ka provision. Lelo nazo rappeler provision na yo na famille. Grâce au nzamba tia kati na yo na nécessité. Dieu ne peut jamais laisser ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Yo motozo na ngana ndako. Il est temps ya kola mukalisusu. Et Samson suki zokola. Suki zokola. Bango ba seli fête babito benga Samson. Ako divertir biso. Qui peut vous divertir? Samson, l'homme puissant. Nani bino bozo sakane na famille mama oyo. Moto nzamba tia mafuta. Nani bino bozo sakane na famille mama oyo. O sunga batolobi. Lelo bazo bete bazo lobelo mabe parce que tu n'as rien. Mais en toi, tu as quelque chose. Ane oyo eza ne ya gloire manifestée. L'homme de Dieu n'est ko la musayo mama bisiko zo kanga. N'est ko la musayo chauffeur bisiko zo kanga de partout. Na mpaka na luesi partout. Na luanzili na siafumu. Na mengo. Le temps est arrivé. Oh ba Samson fo ba lamuka. Samson se dit tang ba bengiye. Bazo sala fête na bango. Baza ko célébrer nzambe na bango Dagon. Bami ko sakana bana mikie ba sakana Samson. Et Samson a poussani. Alléluia. Verset 28 de ce chapitre. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force. Donne-moi encore d'une seule coup. Je tire vengeance à des Philistins. Na pourquoi lelo na loba na mama moko. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de mon père Eli Mbemba est vivant. Yo motobazo sakana. Yo motobazo finga. Yo motobazo chola. Le Dieu là est vivant. Lelo azo tirer vengeance. Alléluia. Lelo nzamba azo tirer vengeance. Na moto azo sakana yo. Na moto azo chola yo. Un Samson ba chola ka été. Un Samson ba sakana kana été. Ba kataki suki ba beta été suki kolaka. Ba kanisa ki libala wan o ba boto laki. Ba kanisa libala sili non. Les Ivoiriens disent, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Naza kwa annoncio lelo. Moto muso atika yo musu pa ko zwa yo. Soki suke mati. Nazo bano lelo ba médecin ba ko déclarer que maladie na yo est incurable. Maladie no ko bikate. Mais il y a un Dieu qui te connaît. Oza Samson. Il y a Samson ici la kate. Et Samson a dit Seigneur cette fois-ci. Samson a invoqué l'Éternel. Samson s'est repenti. Dans un élan de la foi, azu foi, non, cette fois-ci je dois invoquer l'Éternel. Abi Seigneur, je t'invoque. Je veux tirer vengeance à mes yeux. Lelo banano ba botela, lelo banano ba boma, lelo mosala no ba boma. Tozona prière ya vengeance pourquoi lelo. Nzambe oya tindo na mokili a restaurer vie na yo. Alléluia. Nzambo atindo na mokili a restaurer mosala na yo. Nzambo atindo na mokili a restaurer libala na yo. Eza bino momu na nzambe, le pasteur Boven Babela. Mosala no ke wapi, ba Philistin ba botoli. Bana no ba ke wapi, ba Philistin ba botoli. Pourquoi lelo, le Dieu de la Bible est vivant. Samson ayaka na mokili pona dominer, ane oyo ko dominer. Moi à l'école ane oyo ko dominer. Papa mosala zo tia ba dossier zo simbate, naza ko déclarer lelo. Pourquoi lelo yo ko dominer? Souki no zokola. Parce que Nzambe tanga tiaka motuloko a bomba akane sika wana. Abi je te connais depuis au botama. Nzamba yebayo et a établi yo déjà prophète. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Fallait bakata mutu à Samson, bakata kasuki. En si longtemps mutu ezali wana valeur. Biolobi mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. En si longtemps ozokanga ozana vie. Le miracle koko botama lisusu. Le banga men koto zalanda kunayo. Le miracle est possible ce soir. De partout, le miracle est possible. On peut aussi prier. Invoquer le Dieu de la Bible à restaurer vie. Invoquer le Dieu de la Bible à restaurer l'ibala. Invoquer le Dieu comme Samson aussi avait invoqué. Abisseno, je veux tirer vengeance. Bien aimé, tu dois tirer vengeance. Pourquoi lelo? L'ibala no fait zonga.
bana no fo makambo etambola mosala no fo etambola. Pourquoi oza stationné? Pourquoi makambo zo simbate? Il y avait des Philistins. Lelo tozo tirer vengeance à Philistins. Lelo tozo tirer vengeance à libala na yo. Nana zo libala na yo. Nana kanga mosala na yo. Nana kanga santé na yo. Nana kanga finance na yo. Ba Philistins balingaka te tango za esengo. Bango ba mono esengo. Bazo luka ba méthode et ba luka ki ba méthode lelo. Ba kotiso na kacha kolela. Le temps est arrivé. Tu es né pour vaincre. Au botama pono longa. Et la mission de Samson a kanamokili pona longa. Bien aimé, tout à l'heure nazo lingana fongola téléphone. Nako pesa yo numéro de téléphone oko benga. Pona balandinyo sur émission na biso né pour vaincre. Nazo fongola téléphone. Mais avant tout tozo le kana machine. Toka quelques témoignages. Après to zonga to fongola téléphone. To sala ba prière ba déclaration. Nzamba alliance asala bikama pe fongola miso pona yo. Nzamba pambola bino. Papa, c'est à mon interro, le pas besoin d'église d'un pas. Apparemment, il y avait une main noire, où il y a quoi de la simba, moi non. On doit adopter la côté ministère depuis 2019. La dame est sous l'activité. Il y a l'hôpital, là-bas. Moi, je suis coupé la salle fièvre, la tête ici et ici. Mais dans la une victime esclave, ceux qui n'ont pas l'hôpital là-bas, en tout cas, les copies aussi battés. La CICI 2022, bana belle batumisi na koti atana mwana moko l'hôpital. La sombi kisi na sambeli eleki nango. Yango na liko remercier Nzambe oya sala kati na 2023 pe eleka kaka boulot. Amen. On acclame le roi déclaré Sika. Son enfant s'appelait Jérémie. Je l'ai appelé par son nom 3 fois. Il dit Jérémie, Jérémie, Jérémie. Sous l'onction de Dieu de Lion mon Père, je t'appelle de là où tu es. Bien aimé, même Nangaï, mon doigt il faut rappeler quand mon papa pense. À lui, papa Michel, au moins ma campagne, la vie n'a pas quoi dire. Mais comme tous en alliance, je sais que le Dieu de mon Père a dit. Quand j'ai appelé l'enfant 3 fois, l'enfant est sorti du coma. À la minute près, je vous dis que c'est à l'église, ce que je dis, j'ai les témoins. À la minute, l'enfant est sorti du coma. N'a pas posé ma question. Tu me vois? Oui. Moi, c'est qui? Ça, c'est qui? C'est papa. Moi, n'a pas de pas. Dimanche au papa qui n'a pas base. Alors même dans le niveau au salaire, bateau comme on a au papa, il faut sa valeur dans mission na papa. Du coup, au papa nango esprit de ninga na mokolwana. Même jour on a été c'est avant que compte na papa. À la minute près, moi na zoki na bomo. Na yiko loba ya solo awa kozanza. Yoki moto yoki nga tongwa lelo. Peu importe kana yo, peu importe situation na yo, peu importe la cause de canapé, je t'assure que ici on a un Dieu. Kanga makaka nzambe ya papa, il est capable de ressusciter même les morts. Je vous dis les préceptes dans la bombe. Alléluia. Et n'a pas de souvent il y a chose là. Nana si, mais à son téléphone. Et puis là, la salle nzambe la salle en kifo. La pointe noire, il y a reconnaître Zambo Zakatinabal. La solo de Zanza. Et c'est là qu'il faut en appeler ça, le scolé qui s'en suit. Ni Capiko, Vana la Catalios, Zamba Papa pour visiter. Shalom, 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 bien-aimé. Ezabisika, le Saint-Esprit opère. Wano Landiba témoignage, Ezamakambo on Zamba Zako Sala, Nakatia ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit. Nakatia ba Samson. Moto asi ake, moi na koti koma. Samson a bondeli Zambé, et moi na zongi en vie. Ezana makambo pokwa lelo, Ezako Salem Nakati na vina yo. Numéro Ezali 06 618 44 33. 06 618 44 33. Nazako pes sanzia na ba Samson. Oko benga, au pesi biso quartier bisiko zali, na sujet de prière na yo, toko sambela. Tolobi ton et koki pona ba Samson. Balamuka. Et que Nzambe asala bikamwa pona bango.
Tant ekoki Samson alamuka atelema. Nzambe asala miracle. Tolandi moto na téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Obengi biso api kombo nani papa? Papa Ngoma Mavungo Hugo. Obengi biso wapi papa? Ok, district à Chambadjassi. Oui papa, sujet de prière. Amen. 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 Zambe to bondeli likolo ya papa tika miracle na yo emonisama na kati ya vi na ye solution ekokisama vi na ye alamuka kanenga lamuki bikamula tanzoto ya vi na ye au nom de Jésus. Amen. 06 618 44 33 obenge biso wapi kombo nani tozi moto na téléphone. Oui, allô papa, bonsoir, obenge biso wapi kombo nani? Bonsoir. Oui papa, obenge biso wapi kombo nani? Oui, Nambota, papa Manite. Sujet de prière. Éternel Dieu tout-puissant, natiki moi na yo papa Manite na salo boko na yo, restaurer mosala na ye, miracle ekota na nzoto na ye, à l'instant même au nom de Jésus, to sengi bongo. Amen. Amen. Benga biso 06 618 44 33, to lundi moto na téléphone. Allô? Allô? Obeng... Allô? 06 618 44 33, to lundi moto na téléphone. Allô? Allô? Oui, maman, obengi biso api kombo nani? Obengi biso api maman? Maman, depuis Nanga, kombo nani? Maman Tessia. Sujet de prière, maman Tessia. Éternel Dieu tout-puissant, Zambe Alliance, Oki maman Tessia, tika vengeance et kota poko lelo, na kombo na Yesu Christo to bondeli bongo. Amen. Tozu moto na téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir papa. Obengi biso api kombo nani? Nampaka kombo nani papa? Papa lo maman makasi s'il vous plaît. Welvi, sujet de prière papa. Délivrance. Zambe ya lola leka ko kangola molo no mobali na moment oyo kangole bisika nyonso bache na kati ya prison au nom de Jésus. Amen. Tozu moto na téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Obengi biso api kombo nani mama? Na quartier Vungu. Quartier Vungu, sujet de prière kombo nani mama? Kolanga amour. Mama amour, sujet de prière zali nini? Je prière nanga ezali po nangai na mobali nanga na ndako. Éternel Dieu tout-puissant, to bondeli likolo ya maman amour, tika loboko na yo ekangola nyonso ya bitumba na kati na ndako na ye, na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen, merci. Zambe apambola yo 06 618 44 33, okoko pusa na muke musika na radio. Pusa na musika na radio bisiko zo benga biso. Oui, bonsoir maman, obengi biso api kombo nani? Sœur Shaida depuis Carlos, oui.
Éternel Dieu Tout-Puissant, natiki mama na salo boko na yo, kangola longi sae ane oya la mukaloko la Samson, nyoswa vine tele au nom de Jésus. Amen. Allô, obengi biso api kombonani, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir maman, obengi biso api kombonani. Bibiche. Maman Bibiche, obengi biso depuis wapi? Quartier Tchétché. Oui, sujet de prière maman Bibiche. En tout cas, na sepeli mingi na prière, na lingi nzambe a restauré foyer nanga parce que tout s'est séparé. Na mobile nanga, ça fait 1 année et demie, même pas nazo occupé difficile mon papa. Donc vous méritez tout ça les 22 euros, vraiment nzambe a restauré. Éternel Dieu Tout-Puissant, nake ko bondela et que ba Philistin nyonso ba kweya na vie ya maman Bibiche, miracle moni sama na kombo na Yesu Kristo. Amen. Église ezali na quartier Makayabu, opusani na sima maman Bibiche tokutani tokosola tellement malamu, quartier Makayabu arrêt église okutani tokosola tellement malamu. 06 618 44 33. Oui, allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, bengi biso kombonani. Maman Thérésia, Oui, maman Thérèse, bengi biso wapi? na quartier Mpaka. Quartier Mpaka, sujet de prière maman Thérèse. Sujet na prière na nga eza mobali na nga azozwa bakopo vraiment bakopo azowumela te na bakopo azolongola ye. Maman Thérèse, est-ce que koko poussa mana église okuta mana mosana nzambe, l'homme de Dieu ayambaka chaque mercredi, vendredi de 12h à 18h. Yaka tokuta na nzambe akosala miracle na katikati ya bomo inayo. Makayabu, église ene Makayabu, tout juste na rein église. OK, lokola moto kende na chali. Okomaka na rein église, okomona waponk église aliwana. Merci beaucoup. 06 618 44 33. Allô, tozu moto na téléphone. Ozali Samson ane o esengeli o restauré o lamuka Nzambe asala makambo kati na vina yo. 06 618 44 33. Allô, tozu moto na téléphone. Ba téléphone ezako tout en ebele insister. Allô, tozu moto na téléphone. Obengi biso api kombo nani mama? Obengi biso depuis l'Ouest mama kombo nani? Maman Nzumba depuis l'Ouest, sujet de prière ezali nini? Sujet de prière na nga vraiment papa obonela mpo na nga parce que naza na zeni mais nazosala bacauchemar moko ya mabe ya bamari de nuit. Saint-Esprit de Dieu. Donc vraiment obonela na nga molimo wana elongo. Maman Nzumba na Maman Nzumba na suka émission Simba Mai na yo et puis obenga ngai tokoswano na suka émission Nzambe apambola yo. Ok, merci papa. Tolandi moto na téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, obengi biso api kombo nani? Nabengi na vungu kombo Pamela. Maman Pamela, sujet de prière ezali nini? Sujet de prière na nga liboso vraiment naza na sona wa na l'étranger. Vraiment na demande nabengaki bango mpona mwa aide financière mais jusqu'à présent ata vraiment awa commerce ezopatine ezoteka minete moko ezotala na ezopatine ezokweya na afwena na pe vraiment évolution te eza be te vraiment nzambe asala likama vraiment anoyo vraiment Maman Nzumba benganga na sima émission l'homme de Dieu tokosola malamu parce que basine eza mwa compliqué. Nzambe apambola yo. 06 618 44 33. Na pamboli bana nyonso ya ndako bana nyonso ya ministère de délivrance fait du Saint-Esprit. Nzamba pambola bino, nzamba pambola bino. Bana nyonso ya ndako ko benga te salaka kasini nzambe apambola bino parce que ba peleza ko tout na tellement ebele awa. Maman Rosalie, maman Reche nzambe apambola bino. 06 618 44 33. Benga biso sima émission pasteur akoswano tellement malamu na yambaka chaque mercredi, vendredi, Nzambe apambola yo, tozi moto na téléphone. Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman ndako, maman Grâce, Nzambe apambola yo, apambola bino so bisika bozali kuna. Amen papa. Merci beaucoup. Bana nyonso ya fait du Saint-Esprit, Nzambe apambola bino. Ane oyo ezali ane na biso ba Samson. Esengeli to bimisa oyo zakati na biso, to loba na Nzambe asala biso miracle cette fois-ci, to tirer vengeance. To du moto na téléphone. Allô? Allô, bonsoir papa, l'homme de feu. Bonsoir. Bonsoir papa, Nzamba pambola yo kombo nano bengi biso wapi? Nabengi yo kombo na ngai
typhoïde ya artiste ya rogaroga mais problème eza awa papa ntango nazwaka mbongo kwichikwichi. Papa Jos, est-ce que koko pusana na prière apo expliquer ngai côté eza lingomba un jour na ya kosambela. Papa Jos église ezali na Makayabu soko duka kabiso kiti soko uti wapi grand marché odu ligne 7 bakotika kaka lokwamo yoke na chali na rien église okomi kaka wana okobenga biso Mwana typhoïde wana yemba na obligatoire abeta na roga missile donc Nzamba pambola o papa et puis ozali lion zwa décision ya kobima pour que année oyo resuru Nzamba pambola yo. 06 618 44 33 bana nyonso bokolanda biso zwa décision ya koloba non cette fois-ci esengena telema na lamuka vinanga ezwa changement 06 618 44 33 allô. Oui obengi biso api kombo nani maman Maman Brel obengi biso wapi? Oui, maman Makayabu, sujet de prière. Maman Brel, église ezali peka na Makayabu, na rien, église, au sein de quoi mota kenachali, l'homme de Dieu na yambaka chaque mercredi, vendredi, pusana, toko sola temo malamu, et na sime émission, benganga na kwesoa na yo malamu, nzamba pambola yo. 06 618 44 33. Allô? bonsoir pasteur. Oui, bonsoir, papa. Bengi biso api kombonan. Papa Gelor depuis Vindulu. Sujet de prière zalini ni papa. Zambe ya lola na tiki mwana na yo papa Gelor na salo boko na yo fongola nyonso ezaki ko kangama na kombo na Yesu Kristo miracle moni sa nom de Jésus amen. Papa Gelor zwa mai na sima émission benga biso to ko sambela pona yo tozu moto na téléphone. Allô. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir maman bengi biso api kombo nani. Pardon maman tulandi malamu te depuis wapi? Vindulu kombo nani maman? Maman Christavi, sujet de prière. Maman, est-ce que koko poussana mercredi, vendredi okutana mosana na Nzambe umemi bébé wana toko sambela pona yo et puis changement kokota na bomo na yo pe na momo ya mwana. Makayabu Averda oduka ka babiso memaka na chali okomi wana bakotiko na église et obengi mosana na Nzambe na ko orienter yo tokutami na église. Nzamba pambola yo 06 618 44 33. Tolandi moto na téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir papa obengi biso api kombo nani. Depuis quartier Kilote papa Simplice Nzamba pambola au sujet de prière. Éternel Dieu tout-puissant, Nzamba miracle kota na kati ya santé ya papa Simplice kaka na momo azako benga tika lo boko no ya miracle et ça la quelque chose na bomo inaye au nom de Jésus tout sambeli bongo amen. Papa Simplice luko kuta mana mosala na Nzambe tango nazo benga yo benga na sima émission to solo na yo. Allô bonsoir. Allô. Oui obengi biso api kombo nani. Maman Chacha sujet de prière. Éternel Dieu tout-puissant, Zambe natiki mama na salo boko na yo, fongola ba porte pour natina na ina mobali na bana na ye, miracle et monisama au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. 06 618 44 33. Allô? Allô. Obengi biso api komona ni papa? Oui papa Malvin, obengi biso depuis wapi? Depuis Cam 4, sujet de prière papa.
Ozali Samson, cette fois-ci, et Seigneur Olonga. Zambé ya miracle, buka ba lien, buka ba chaîne. Nyoso échec et longola, na déclaré le kola moumbu na yo, tika ane oyo asimba bilaka, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa Lukanga, après Nzambe asala quelque chose. Si ma émission Benganga, to solo anayo, na orienté yo komonini, oko buka ba chaîne ya vino, et puis Nzambe asala quelque chose na vina yo. L'homme de Dieu na yembaka chaque mercredi, vendredi, église ali ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit, et zoami na makayabu, kaka nare église. Allô, to yandi moto na téléphone. Allô, bonsoir, bengi biswab kombonan. 06 618 44 33 Benga ya Moussa Nzambe akosambela pona yo. Chaque mercredi, chaque vendredi, l'homme de Dieu Azaye Koyamba na Makayabu de 12h à 18h. Oui, tozu moto na téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bengi biswab kombonan papa. Depuis Vungu papa je vais. Sujet de prière papa nanga. Ah papa, Nzamba sala na kashi na ngai apesa nga makasi vraiment, apesa nga vraiment makasi guérison vraiment. Attaque trop na sala bandoto ya mabe trop na zo bonda trop na sala na sa butu na zo bonda trop na zo combat trop na sa butu na zo trop ndoto mabe. Papa kaka na momo zo benganga na molimo na Nzamba zo tesanga makambo za compliqué pona yo. Nyonso za koloba na téléphone te si ma émission benganga na orienté parce que ce côté limité est moins compliqué. Nzambe apambola ope asa quelque chose na katikati bo moina yo. Éternel Dieu, sungamu ana mobile change moi kota na kombo sur Christo. 06 618 44 33. L'homme de Dieu, le pasteur Bovin Babela ayambaka chaque mercredi, vendredi de 12h jusqu'à 18h. Tozu moto na téléphone. Allô? Oui, bonsoir papa Beng biswabi kombonan. 06 618 44 33. Église Ezali, ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit. Ezoami Namakayabu, Ozui kaka soko uti grand marché, ozui ligne 7, oye memakana tiali, bako tika yo na arrêt église, obengi mosana nzamba akorienté yo. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Obengi biswapi kombonan. Sœur Frida depuis quartier Kilote. Sujet de prière maman. Éternel Dieu Tout-Puissant. Olobi onyon soya ke pa na yo obwa kakaite. Tika miracle authentique et kota katia maman Frida a confessé gloire na yo au nom de Jésus. Amen. Maman Frida n'a fait émission au bengi l'homme de Dieu to na yo. Nzamba pambola yo. Merci. 06 618 44 33. Église Azalim, ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit. Tosambelaka chaque mardi, jeudi, dimanche. Yomo tozwami kaka na ville ya Pointe-Noire, ezamo sikate Poussana, l'homme de Dieu akoyamba yo. Allô? Obengi biso api kombo nani? Papa Éloge depuis quartier Nine, papa. Papa Éloge depuis 31 juillet. Oui, papa Éloge, sujet de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, yo yebi papa elo chika miracle na yo maintenant. Écoute na bo moina échanger ba donner. Nyonso ba Philistin ba kweya likola ba ne ba longwa au nom de Jésus. Amen. Papa elo benga biso na sima émission to ko soana yo. L'homme de Dieu, le pasteur Bovin Babela Jeune Lion ayambaka tous les mercredis, vendredi et adresse na biso ezali Makayabu, église ezali na Makayabu, tout juste na ren église. Aux 800 ya Tiali, Babisu ya Tiali, Bakotiko Karanare église, Kuno Kokuta Mana l'homme de Dieu, chaque mercredi et vendredi. Tu lundi, mon téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir, papa Kombonan. Obeng Biswapi. Frère Jonas, depuis le quartier Ngoyo. Oui, papa, sujet de prière Nini. Bato bazo promettre, bazo réaliser te. Tika Nzambe ya lola apambola yo afongola ba porte nyonso abitumba ezala musika na vina yo au nom puissant de Jésus na déclaré miracle salema na kombo Yesu Christo. Amen.
Benga biso na sima émission to orienté yo. L'homme de Dieu na yambaka chaque mercredi, vendredi église ezali na Makayabu. Ministère de délivrance feu du Saint-Esprit. To sambelaka chaque mardi, chaque jeudi et dimanche. Et chaque lundi to zakana prière et toko, to la katolo na sepona ko lela nzambe a restaurer ba vie na biso. To zumo to na téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir maman bengi biso abi kombonan. La sœur Sarah au Benguiso wapi? Quartier Mpita. Sujet de prière, maman Sarah. Sujet de prière, la grâce Nzambe asa la grâce bon moinayo. Maman Sarah, si ma émission Luka okutana mo sa Nzambe. Nzambe na bonde likola mo no moi si miracle, grâce et accompagné au nom de Jésus. Amen. 06 618 44 33. Benga biso na sima émission tokosoa nayo. L'homme de Dieu, le pasteur Boven Babela Jeune Lion, na yambaka chaque mercredi, chaque vendredi de 12h à 18h. Na zakakuna na église epayo ezwami na Makayabu na Arin église. Soko komika na Makayabu, Arin église okomona église na biswana ministère de délivrance feu du Saint-Esprit. To sambelaka chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Chaque lundi, tozakana culte ya itoko otola la kana mabele, enfin que Nzambe a changé ba donner na bomo inabiso. Ba Philistin nyoso o ba kanga bomo inabiso e sengeli ane oyo to rougir. Ane oyo to longa to lo bakenon cette fois-ci ba donner ya vie na biso changé. Oza Samson, oya tika moto na mokilité, oya ko lelate 06 618 44 33. Yo motoza chauffeur. Oza ko mema mikolo nyonso ozo salaire te mbongo eza ko vanda te parce que na kati na prison mbongo ko vanda te. Soki mbongo nyonso mikolo nyonso malade, ça veut dire vino eza contrôlé. Ba Philistin bazo contrôler yo. 06 618 44 33. Tozana besoin 5 appels ya souka pour que to pambola ba na nzambe nyonso kosimba mai na yo na fin ya émission tout à l'heure to kosambela pona bato nyonso 5 appels kaka ya pamba to clôturer émission na prière. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Obengi biso bikombo nani? Bonsoir papa, c'est la recette. Oui, maman, obengi biso bikombo nani? 06 618 44 33. Qu'on insisté 06 618 44 33. Nzambe apambola yo bana nyonso ya ndako kote bozwami 06 618 44 33. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour maman, papa kombo nani obengi biso wapi? Bienvenue. Oui, papa, bienvenue. Nzambe apambola au sujet de prière. Makayabu toujours. Oui, papa, bienvenue Makayabu. Sujet de prière, papa, bienvenue. Papa, bienvenue. Est-ce que vous comme à l'église mercredi, vendredi, au Koutamana pasteur, comme vous appelez Makayabu? Nzambe apambola yo afongola ba porte au nom de Jésus. Amen. Amen. 06 618 44 33. L'homme de Dieu ayambaka chaque mercredi, vendredi. Tozu motuna téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Bengi biso comme bonani papa. Ana bengi bino comme on a Meda. Oui, papa Meda bengi biso wapi? La porte noire na quartier Vindulu. Oui, papa Meda Diopé Vindulu, sujet de prière. Bon, sujet de prière na ligne le vocal pour na la chauffeur mécanicien à la ca. Un bon mona na date. Pour le tout ce que la jumbo kanda moto et moto bana babela madame Bela. Vraiment aye bakateni de ça la bon. Éternel Dieu tout-puissant, nakeko baby sa force nyonso ba Philistin. Esprit à caméra, esprit à contrôle nanda ko papa Meda. Tika miracle ekota na bomo inayi au nom de Jésus. Amen. Benga biso papa si ma émission toko expliquer oni nese ko sala et poussana chaque mercredi, chaque vendredi okuta mana mosana nzambe, église ezali ministère de délivrance feu du Saint-Esprit. Ministère de délivrance feu du Saint-Esprit. Tozu motona téléphone batomi balé asuka. Allô, poussana mosika na téléphone. Allô. Allô? Oui maman bengi biso bikombo nani? Maman princesse depuis Farson Goyo. Maman princesse de Pingoyo. Oui maman, sujet de prière. Ah papa, ça nous a là-bas, esprit de déception. Hmm. Donc si le plus de monde, c'est nous.
Maman princesse koko poussa na kokuta na mosala na nzambe ou bien sima émission benga ngai na orienter yo nzambe ya alliance nzambe ya papa apambola pa briser nyonso ba loi au nom de Jésus. Amen. 06 618 44 33 deux personnes Yasuka. Allô? Oui, bonsoir. Bengi biso api kombo nani? Depuis wapi maman Senga? Lusala, Nzambe ya pambola yo. Oui, maman, sujet de prière. Zambe ya Lola na pamboli mama na sia loboko na yo miracle kota na kati na ye na bana na ye tika changement salema au nom de Jésus. Amen. Moto ya suka to pesi numéro ya téléphone et puis programme église moto ya suka koti to pamboli na émission ya lelo 06 618 44 33 moto ya suka to yambi appel église Ezali ministère de délivrance feu du Saint-Esprit. Ezali na makayabu tozu moto ya suka. Allô, bonsoir. Oui, maman, Ozamu Tasuka, Nzamba Pambola, au sujet de prière kombo nani? Sœur Dorcia, na quartier Futisungu. Oui, maman, sujet de prière. Sujet de prière, papa, la nuit sous cette esprit de célibat dans la. Voilà, nous sommes là, l'esprit de célibat. Et pour la grâce de mon bal, nous avons tout cavoir qui. Après ça, qui n'a pas la mobile, telle est la adoration sur les balités. Maman Dorcia katang ozo benganga na suka émission bengangai ezana ba sujet na ko expliquer parce que on peut pas tout dire au téléphone. L'homme de Dieu akosambe na éternel tout puissant briser ba loi ya bitumba na bo moina au nom de Jésus. Amen. Maman Motolandi émission préparez mai na yo bisiko zali benga mwana benga papa simba bouteille mai simba huile na yo toza ko déclarer ba prière tout à l'heure. Et préparez déjà Maïnayo, Nzambe Alliance, Abikisayo, Moto Bengi Biso, Asala miracle na katika Tchabu Moinayo. Yo moto la kapongite, osam menacé na ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba mauvais rêve, simba déjà Maïnayo, na se aloyembo muki awa, toza ko sambela pona ndeko nyonso o azu occasion ya kolanda biso pokwa lelo. Simba déjà bouté ya mai, Nzambe apambola yo. Oui Seigneur, je viens te témoigner toute ma gratitude à travers cette petite partie de mon histoire avec toi, Jesus. Nayeli boso na yo, kosopande motema na ngai, naloba nyonso saleli ngai. Oyo salelanga eleki minene na yo Yesu ye. Simba Mainayo, Simba Mainayo, Simba Mainayo. Émission na biso né pour vaincre comme na suka pona mokola lelo. Simba Mayo motoza malade, yo moto ba benga kaote, yo motoza un esprit à déception, oza un esprit à chômage, nyonso za kolanda yo, mibali bakima kayo, basi bakima kayo, maladie sika kayote, Simba Maina a déclaré ba parole. Le Dieu d'alliance, le Dieu de ministère de délivrance, feu du Saint-Esprit, le Dieu de mon Père, maintenant, n'a qu'à déclarer miracle et côté na bandako ya batu. Kaka mayo to simbi, et bongo na makila à l'instant même. Et au baby saba présence nyoso ya maladie, au nom puissant de Jésus. Zambe moto ala la kate, moto ba kangai ba chaîne ya butu, moto alota kabando to mabe, mai oiki no kotumba, e ziki sa nyos, o aza maladie moment oyo, o azali misale vanda kate, o mbongo vanda kate, Père de grâce, et tumba pe ziki sa, na nguya Yesu Christo, et miracle ekote na kati na mayoyo, na déclaré et alliance et salamakamine au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Beta Yesu maboko makasi.
Nzamba apambola bino ozumai oyo opakoli yango na maboko osokoli maboko ozumai oyo côté pasi ya kosala yo o appliquer yango osokoli longi omeli okopesa ba témoignage émission na biso ezali chaque lundi na 21h et chaque samedi na 20h rediffusion ezali mercredi de 21h ministère na biso église na biso ezali ministère de délivrance feu du Saint-Esprit ezwami na Makayabu a Verda ozuka ka biso ekeneke na Tchali bakotika yo na Arin église okomika kana balabala wana okitika muke kaka na première avenue à droite okomona wana 4 parcelles église ezali wana na pesimbote na bana nyonso ya ndako en général bana nyonso ya ministère de délivrance feu du Saint-Esprit Nzambe apambola bino asela bino bolamu et mbote na mon père spirituel le prophète Elimbemba depuis na Brazza et mbote na l'apôtre l'ange céleste depuis Brazza Nzambe apambola bino mbote pe na président Jean-René OCT maman Ida Maman Zita, le commandant du temple, le papa Gabi, Nzambe Apambola Bino, maman Magali, papa Michel, l'évangéliste Eli Junior, Oaza toujours accompagné Nanga Lelo, papa Francis, Nzambe Apambola Bachante Nanga Nyoso, papa Regen, maman Resh, maman Lise, maman Leclerc, Missamou Gloire, maman Princilla Dibala, Nzambe Apambola Bino, et Mbote na maman Grâce Samba, Mbote na mwana Nanga Mevran, Mbote na papa Sita, papa Eloge, papa Merlin et Nabo Sanité. Lazare Muninga ya Papa Bo bana nyonso ya ministère de délivrance feu du Saint-Esprit Nzambe apambola bino ciao tokutani samedi lisolo akobeta ya kobetela baninga na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki